Bonjour, bonsoir, Bandeko Balandi. Biso na kati ya Ediba TV, Mwana Congo, to yeyi lisusu. To yeyi lisusu na masapo. Na ba lisi toile. To yeli bino, oyo to bengaka bangamati. Ah, ça fait toujours mal. Mokolo lelo, na lepemite, ba appel de gauche à droite. Oyo suka na likambo. Soki boyoki yango bokolela. Bandeko bazali awa na kati ya mboka na biso otofandi awa Afrique du Sud. Tous les spots publicitaires oyo ebongo totake kibinda. Papa Kanga na nyoko makina maladi oyo babengi AVC. Na kweyeki makasi ni maladi wana nazali kumiye bate. Kusala makambo surtout isika na vandi. Ba meminga ti l'hôpital ya Misunga. Na hôpital wana esika ngai na ke kuzwa libiki. Na quartier babengi ngai Koka. Kena kotambola sute babeki bapesa ngai na tiko kubwaka yango velo na tiko tambola nango te babeki siko na bwaka na komo tambola nzoto makasi nyonso to malamu. Et bien voilà de retour na katia chaîne na biso Ediba TV oyo eza kopesa moto nyonso makasi oyo eza kopesa moto nyonso kozala na mayele ya kozala édifié. Yo moto za kolala yaka mema masapo na yo mema ba problème oza nango yaka nango benga ni papa Edidiba na numéro ezali affiché na kati ya etando na yo ozali kolanda chaque jour koyoka soni te yaka la lombango lobi to soki même appel ya bana moko bakangaki bango bandoki awa na mboko bana bazangi na ville Kisasa ba para ba bengisi bango baye awa bana baza bandoki boko songo na ba numéro ezali koya. On a lelo toyeli bino likambo ezali suka mama ye moko aloki libala na ye après koloka libala na ye ye moko abengi biso na kati ya nzela ya Ediba TV awa na ye kobeta lisolo to uti nde kuna kokata makambo to kati ya minene oyo epesaka pasi oyo bato baza ko comprendre kaka te luka pasteur lukoki na France luka bishop Rigima oyo lei de l'Éternel na kata Kisasa Luka prophète papa Moïse Makoma oya groupe bana Ozana place okozoma solution ya kitoko yo lingo ke papa Sangoma la kisi nganga de Robert Mutumabe Diabulu oyo ngala lingaka ta mokolo moko te ndeko na ngai oza kotala ngai landanga na bokebi mama oyo avandaki na mobali na ye na libala ya kitoko libala kitoko da kisika ateke fo bozala ba riche bokozala na bino na vie moyenne vie moko normal mais bozali na harmonie kitoko. Son problème était quoi? Azalaki ko envier mingi azali kotala de gauche à droite mais son mari aki mobali moko exemplaire oh lelo ye mo motanga ngo azotanga maya misu alobi pona nini ekosaki ngai nini ezangaki ke nala na nzela oyo papa Edidiba auti koyebisa biso na mokolo lelo ndeko na ngai yo tsosola na ngai mama oyo mobali na ye nyonso asalaka ya ndimaka te mobali na ye soka ke mosala azongaka ndako au plus tard 17h30 avant 18h papa azalaka na ndako mais le maman akroyaka ye kaka te bino ba mama oyo bomesala kondima ba mibali na bino te boza toujours na ba doute méthodique na kati mitema na bino bo changer vos comportements changer makanisi boya na idéologie oyo ya kitoko po tosala ke nzambe alingi bato oyo batambolaka na bosembo mama kosami ake kolanda ba ndeko mosusu tokutani na bango na kati etonga ya mboka oyo bauti ba country différent country elakisi nini ba pays différent ba mboka différent neti biso touti na biso Congo yo ke koma moninga ya Zimbabwe yo ke koma moninga ya Mozambicain yo ndeko na ngai congolaise yo ndeko na ngai oza koyoka ngai tika baninga ya bekolo misusu ok papa Edi tala pesa tokoma kovanda nazalaki sunga ba camarade te na moye camarade ya congolaise mabe na bina zonga ba camarade oyo finalement ozwi congolaise problème ozwi oyo susu problème ya koleka nzoka nde mutu oyo akeyo betela lisolo ya lulaka nde mobali na ye ya sepelaka na mobali na ye po yaza na mobali oyo babengaka ba aventurier ba dérobeur
ba oyo babimaka soka bimi lelo akozonga peut-être après 3 jours mais oyo yo akotaka ndako 17 heures yo lobi te nakende kosenga conseil pa moninga soka koyebisanga likambo nini ale tala liboka conseil oyo bamami mama wana oyo bapesi mama wana vraiment tolobaka yango bien biso wana na kati ya Diba TV tozali chaîne oyo ezali toali baminganga badokotolo spirituel toza kolakisa batu poisa donc on ne peut pas cacher. On vous dit que rien que ça se passe au Pezoleka, dans la communauté na biso congolais, pe na biso bato moindo, na po africain, na ndenge tozalaka na ba ignorance, tika ignorance. Zala lokola ndeko na ngai Jean-Jacques Bwana ona leki na musika na pesi mbote zala lokola ndeko na ngai Gypsy Mukwakela oya zali na kati ya Congo Brazzaville zala lokola ndeko na ngai Ange Makaka mobali ya Mama Christelle Makaka okozwa solution na vie na yo zala lokola ndeko na ngai Charlie Soweto mobali ya Mama Fatou Bineta okozwa solution na makambo nyonso oyo ekotanga mala na kimia pe na bosembo nyonso ndeko oyo oya mwasi na lokoso soki ya nini azali koluka ake kozwa toli par-ci par-là tala epai toli elemaki ye tozwa sport oyo ebongo tozonga na kati ya mozindo bongo tobima na kati mbali toleka. Au nom de Jésus, matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe fungwa. Ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention o esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki pona ye namoni akomi koyoka pe koloba yango na pesi nzamba ozana merci pona bolamu nyonso azosalela ngai. Voilà tozongi na kati ya plateau na biso pona kopesa bandeko nyonso bambote oyo bazalaka depre na biso na kati ya Chanel oyo bandeko yo na ngai to like to aimer to partager lien oyo to pesa force na kati ya chaîne oyo po lobi ezala eloko moko oyo kosunga yo ekosunga ngai toza na besoin ya ba commentaire na bino toza na posa ya ba conseil na bino toza na posa ya ba réclamation na bino toza kotambola malamu to toza kotambola mabe kohésite te mama oyo nakimi na lombango akei komona Bade Robert une femme zimbabwéenne camarade ya fimoko ya mozambicaine bamesai na vie ya banganga awa tobengaka bango basangoma mama wana baki kokosa ye na nini na kisi moko babi omoni yo ndenge oza wana mpo mobali na yo abanda kozonga 16 heures bakivise lesu na lere comme omoni 17 heures eleki molai azongaka ndako 16 heures 15 heures meme ava mosala esila ye asa mibemeli akomi na ndako yo komo oza na posa na ye mingi okotia eloko oyo na mai ne ya kosokola okotia poudre oyo na mai ne ya komela deux choses mai ya kosokola mai ya komela je m'excuse alors biloko mibale wana soki yo sali yango okomona mobali na yo il a des fois même que comme yo linga komaka na ndako na avant mutu mosusu amonake na balabala te akosala yango te kozala bongo bandeko balandi nalobaka bien na kati ya Diba TV ezali chaîne oyo tozali ba minganga tozali ba minganga spirituel toyebika ezali chaîne oyo baboti baza kolanda ngo toyebisaka bino toujours na kati ya Diba TV tozali minganga tozali ba pasteur tozali ba yekolisi ya batu na spiritualité po toyeba lolenge nini ya kotambola parce que mokili ya tata nzambe elingi nde boye elingi vérité biso comme toyamba ye tokomprena vérité nyonso oyo mabe ndenge bato batambolaka na mokili na ba erreur
bapesi mama wana bakisi moko ya kotia na kati ya mai moko atia mobali na ye na biloko na mai ya komela sito fait sito dit donc ndenge balobaki ndenge salami yo nanga tokolanda lisolo oyo eza kubula kubula te ndeko nayebisi bino ça fait toujours mama wana atieli mobali na ye kisi na mai ya kosokola mama wana atieli mobali na ye kisi na mai ya komela yoka niveau ya bêtise niveau ya manque de connaissance manque ya spiritualité ya bonzambe na kati ya foyer mobali azongela ko 17h na Afrique du Sud omoni yango mabe te fa kuma kozonga 15h toyebi te manque d'obéissance nini mobali wana azalaki nango vis-à-vis na ye bandeko balandi après kosala spectacle wana mama asalaki boye eskizenga na bosani mwa moke baza na bana mibale après kosala spectacle oyo bayebiseke séance wana pa bandeko na ye oyo bakosaki badérobeur badiabulu banganga kisi basalomo ya esprit mabe botunanga nini mama wana kotiatie biloko wana apesi mobali na ye mai ya komela tolobaka yango mpe nazo repete place oyo mpo toyebi ke chaîne oyo ezali suivi na kategori nyonso nzoto na biso ya mibali ezongi lokola nzoto ya bebe ya 2 ans nzoto ya mobali na ye ezongi lokola nzoto ya mwana ya 2 ans donc par là pour vous dire mene na ye mobali na ye akotikala soki kosangana na ye nzoto te donc à chaque fois oyo abanda se présenter liboso na ye abanda sentir toujours que azongi elenge oyo aza na bébé ya 2 ans boyebi nzoto ya bébé ya 2 ans ndenge ezalaka ngai na oyo toyebi yango sikoyo bazongisi tata wana na lolenge wana tala bêtise mama oyo asali tala buzoba mama oyo asali tala kozanga spiritualité oyo tozoloba butu moi toza koteya ntina baeglise bolanda spiritualité kitoko mpo bato bayeba ke tokotambola be boye tala erreur asali aperdre sikoyo nyonso kolela eleli ye 3 mois azomona solution te azongeli bato oyo bamemaki ye na nzela wana bayebisi ye te eloko wana esimbaka te eloko wana lolenge basali yango kaka bongo mobali na yo atikali mpe bongo mpo banda kozonga nde avant na ndako mais au contraire somene soki akutani na mwasi mosusu nzoto na ye ezali normal donc devant sa femme oyo abalaki légitime oyo abimiselaki meya oyo abimiselaki mpata nzoto wana ekotikalaka eloko ya babebe ndeko na ngai yo moto okolanda ngai fongola matoi yoka yika mpiko na kolanda mingi chaîne oyo babengi Ediba TV mwana Congo okotikala kozala dessus te okozala toujours enrichi na kati ya masolo ya kitoko yango na bino bolandaka biso chaque lundi pe vendredi bokozala toujours na ba émission ya sika ya kitoko ebanda koya po edifiaka yo na ngai po lobi toko koyeba ekimelo na biso ezali wapi toza sport oyo bongo tokende koyeba mama asuki boni. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Et ce qui fait la différence du laboratoire CRMTA avec le Tradi praticien, c'est que nos produits subissent différents tests, des tests toxicologiques et de tests des essais cliniques. C'est ce qui nous différencie des autres tradithérapeutes. Okay? Au CRMTA, nous produisons de médicaments à base de plantes médicinales et la spécificité, ce sont des plantes médicinales du Congo qui nous permettent d'obtenir ces différents produits que vous voyez. Et nous sommes situés sur l'avenue de l'université,
numéro 123. La référence c'est l'arrêt Capella 2. Et là, vous demandez la centrale de distribution Méamycine et Diazostimule. Et nos numéros de contact sont affichés sur le bas de vos écrans. Voilà de retour na plateau na biso. Yango bomoni mama akimeli mbangu na Ediba TV. Poto pesa ye toli. Biso pe tolalite to memi makambo yango epai na yo na ngai poto kabola. Ko kabola yango allez-y na ba commentaire, partagez, aimez poto yeba mama akozwa suite na ye na mikolo ezali koya. Faites attention na biyoka yoka, faites attention na bilanda landa. Naza sur na mokola lelo tosuki be awa tokokutana na prochain numéro soki yezwa zongite. Bye bye. Emame na wuti na kata sale na bibi po mali eleke on a dit jaquette ndeko ya Kongo lelo na ville ya Kinshasa pona kosala ba mariage ya kitoko ba fête ba réunion ba activité politique pe makambo ya ndenge na ndenge tala esika ekobanda kosalema désormais salle appropriée pona ba événement na bino salle de fête pharmacien Tondele et pesio cadre ya kitoko bien climatisé capacité d'accueil et kuba parking et fanda ba toilette ba installation hygiénique kutolobate yana ngai yeba que salle de fête pharmacien Tondele et Zomi Bongo na avenue Université numéro 123 arrêt Capella 2 non loin ya Ezo wanande sika okosala mariage de rêve ba fête ya ndenge na ndenge awa na congélateur masanga toujours malili ona kosala ke ba activité na bino eleka na kitoko emame na wuti na kata salle na bibi po mali eleke on a dit jaquette salle de fête pharmacien Tondele suka quel malili salle de fête pharmacien Tondele et la salle na biso pour la fête de rêve et zomi na commune de Limete na quartier agricole non loin ya Ezo yom de sala mariage jobi que mariage simate okoki pe ko bandela awa na salle de fête pharmacien Tondele malili wapi tala qualité de la salle oyo non c'est formidable tala parking on se pose parking à salle de fête pharmacien Tondele salle à qualité mais prix c'est moins cher. Salle à qualité, prix c'est moins cher. Et c'est ça la solution. Solution à battre nous choisir ça mariage. Et ça dit salle de fête pharmacien Tondele. Na zomi na kati pour nous sous ma ligne. Ah bah service nous ezali très efficace. Yeba ke même pour la photo, image, vidéo, nyonso ezali kaka awa yango zo bima na salle lobi na tongo ozana ba image na yo mobimba mokolo ya libala na ngai salle de fête pharmacien Tondele pour rien yango nde référence ya lelo na ba kinois eyokani